Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas de deal. Bon ça peut n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minen. Partout dans le monde entier, c'est bien évidemment votre humble serviteur Jericho Betox de cette émission internet. Moi, je vais vous dire beauté à la deuxième république. Moi, c'est la émission na yema solo ya mikolo. Bana mike ba potate pour ba kozwa seka limama et surtout na sepela makasi na bandona surtout ba province. Ayi sanga Jericho ba potote. Donc lushi batala ngai na surtout Équateur batala nga makasi et surtout nous sommes en Australie, JC Cannes au Real de Madrid, bientôt à Kinshasa. J'espère que ça va nous plaisir à trop. J'espère que Jericho Betox va la rater dans la chaîne Nabino. Elengi na biso TV, on a ça à chaque fois. Vous s'abonner, vous avoir une émission, vous avoir théâtre, vous avoir information, news précisément. Vous avez le Congo RDC dans Kinshasa. Alors, Stario, moi, je suis un artiste, je suis un caméra, vraiment. Un artiste, ça a une empreinte dans le monde, il y a art, une empreinte magasi, il y a le roi Bagé, il y a Kalana Bango, mais les lots peuvent représenter. Je salue mon président Alain Maronès Titouka. La personne va monter billet, na monio déjà on a fait un tournage. Il y a mon héros Totoka qui est patron de scénario pour ça n'engage que moi. Patron est un bon Wazali, le patron c'est un scénario. C'est patron bon là ça filme il pas patron un scénario. Ça n'engage que moi. Et puis candidat et puis on déjà va voter déjà on a signé le bas malgré nous là on va côté on on solo belayer pour aller c'est mon papa. Abimisi nga na monde art le monde nga na Brazzaville. Abi au sala théâtre mon ça trop ghetto, ya na Congo RDC comme star ndenge na koma na poto wana mais Brazzaville baza fier na ngai ta ba mona nga ba mwana biso. Ba vient na sa muto wa menekele ko yeko na pe. Alors vous pouvez ça quand respect pe mikolo abi par respect. Moi que ba star mususu, et l'homme mususu star mususu abimisi et rêver ça déjà ça kiss. Mais star mususu pe bimara normal naturel. Alors bah petit baoteka et kanga les autres soit par respect c'est mon papa il faut na lobela na botele pe bakoko bimisi pe ba star wa lobi na mwana mo botele nga bakoko koko liboso Karine Yamado est-ce que na kosi koko mi balena na otanga te pour ya ko déceba mais na tangi mwana nga liboso Karine Yamado on a bimisi ya modero koko na ye donc on dit ça président Tchouké Lomboto, oh il y a ça fraîchement. Nous avons dit que il y a une émission. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Président Tchouké Lomboto, bon. Trop même. Oui, il y a une liste de voyages que tout ça là qui a. Tu as une émission maman na songi songi. Non, ngate. Tu as eu un empereur. Ah. Voilà, aux gens fanatiques nous balandons na poto un mot gentil na batumsu balobaka biso to kufa pona Tchouké biso to telemisa bende pona artiste oyo un mot gentil pona bango na lela bino ya trop bana partout dans le monde Europe Asie Amérique Afrique et pourquoi pas en Océanie donc na lela bino ya trop bat bolinganga o pe bolinganga te na bino pe kaka Tchouké ngane mutu nyonso mwana nzambe te talaka mwana père Israël Konde ta sacerdoce ratate biso to ina batite ah on s'embella frère en Christ on a bibino ba théâtre ça batwa oma ça batwa kéké Maramba Nzambe ta sacerdoce on a yembe la rappel Nzambe aux oreilles nous avons besoin de comment Nzambe na kumu sona simbi comment ça pour la ngamo ça pour mes une titi na lole monde ba liu maman ko ba mi ko so nga singa mo sa photo la tila wana ba yuma ya poste moi sa photo moi il faut faire le cas là yo ko bien moi on Nzambe pesa yo pouvoir c'est au yélo quand même ça yema voilà ça Sony c'est les commentaires ça là vraiment on est là
en plein tournage ya film mingi bato baotuna Jerry Kobetox bafilme bootala ngati bana poto merci nde bokomelenga bobi filme moya ya moderne auti kojouer l'argent ne fait pas le bonheur ekomisinga so teti makasi na poto na esa bino nga naza nabetana mwa lisolo moke nga naza mwana ya liboso na joa moluba na Congo RDC petit mosusu bayebima na nsima kaza bapeti na nga mutu mwaza na États-Unis ye mo ayima na nsima na nga masa moko azalaka soki na groupe évangéliste nsima na nga nga ntango naojeune batatuka lombo tatuka diombo ve na nga ngalfa ve na ngai pachirok père son âme voilà siko r wana moluba mosusu azalaka te kaka nga siko lelo oyo convaincu oza convaincu na poto alors président tuke lombo to voyage eleki ndenge nini babi bokendaki Brazzaville Point Noir Gabon et puis au côté qui les sous. Ah bah oui, ils sont pas dans la bisote, ils sont pas dans la bisote. On est pas dans la bango. Bango pour la polémique. C'est vraiment des présidents ça pour la polémique. Il est pas dans la bisote. Ils sont pas dans la bisote. Ils sont pas lumière. Lumière sont tiens même dans sa mbête. Donc, bah groupe est belé, bah tu belé bah voyage. Mais le moment où tu vois, Brazzaville y a pas mal. Okataka mai na canon lobisi ba na teka photo mon aéroport et lobisi ba mais belé peut m'attraper ma petit porteur té oh et ça avion té oh m'attraper petit porteur c'est les aki batu mususu mais oui les aki batu mususu c'est pas batu mususu donc to kena pena tourner moko ya bien penza donc kutani pe na baye tukutaka ba Yves Ngoiso Claudia Sassou ba général Nyangambwala voilà oh héritier Watanabe Goga na auto dédicacé na nzembo ba général Ndenge vous comprenez que to kutana batu na zongi pe na kin na makasi donc to tambola ki penza to tambola ki to Cape Brazzaville est-ce que ba Brazza on peut y bisabiso na babi théâtre pour faire mais na Brazza pe succès ça là qui va trouver bazo signer pe bon non je te dis que dans le cas ngana na succès makasi le roi za icône. Est-ce que vous pouvez étudier à ce moment-là? Voilà, le choix est clair. Ben oui. Attends, vous avez un temps pour le président Modéo. Na olia na simanaye. Modéo aza icône aza maître le roi tina lolo na Kidiaba. Robert Kidiaba, bota trop le na ngai. Modéo prêtre. So ngape tuke wando benga me ko benga ndenge ba benga Modéo te. Modéo wa lekinga longwa tina lola. Na Kidiaba lisusu. Voilà. So comprends? Mais na bisoso ki mon ka 20 wana va na hôtel wana to ndova ba bi ke ba artiste ba vandi wana to beta ki na faire de 2 semaines au hôtel mo wana na Dallas Club to li marathon zo mais toto biminga na tongo bozongi na ba mo do ko maye moko na tongo bitabi maneka so mata crédit atinga na lali na chambre so ko tinga ngai habité na tika lo moto lala abo so ma crédit moyoka aso wasa côté na se to kenete to ko lala ko mabiso ya mudero ba benga modero te ya mudero ayo donc il est kitoko donc point noir fait de bien na librairie to beta comme 3 jours mon boy hein on peut ça va nous sommes photos sont là mais tout le monde c'est quand même effectif effectif pas ça on va bien c'est là na bisayo président oui que ngasa kana bino ngasa kana ba coupe ya ta na chaque congo le bino oui que na ba coupe belé ma mbo ko ta ba haine de ko ta ba problème mais vous rappelez ba artiste mon fidèle oui capi fofo voyage le belé le hôtel bi c'est mon papa tour na ngako ya le voyage sur qui là mais ba misusu ko baza na lokoso na longo ba mara mais ba wa lokoso o bi ke bato bazara même pas de français dans le trop pressé ou mal servi bato bazara peu pressé bazara peu voilà moi peut-être ba capi fofo vraiment ba félicitations à bango au pia lumbi hein ba silencer ba content ba chef content ba chef ten ba minata bato me babi yemna dans lumba si tu nga te nga pena te atebele te nga e ba ke o bi ke na ba photo mo bokanga na mai minata sa te enza wana yemo aboye voyage minata yemo aboye voyage pour ngaite tempéré avec ça qui est tout à bino asa maman ça qui na fa que na bon ma de demo adu tout kana e ba ni ah bon eh ba théâtre musicien qui bon magazo car
muta tete pa kezo aka misa koti avion ake Dubai muta makoki pa ke Dubai eza nini ba mo luka nini oyebi na kala on benga biso ba tete muta boke muta boke na ba banaliser yo ba minimiser yo mais muta boke pa ko laisser pe mutu du premier temps muta boke pa ko faire ngande moi muta boke pa ko faire voice pe moi na ako voice pe ko sunga pe famille bota ako sunga pe bota siko muta ezaka donc ça muta boke a discipliné art na ye on peut passer valeur parce que to yango pourquoi amna ta donner car na ye mais azate le roi ba biso aki donner car ye na l'écran boy pa na yo ya chéri na to donner car biso to ba ngote te ngaso asala ngote fonga na luka ye na caméra na to sala ngo il faut to lobela po lo no so lobela ngote na lobela ngo na pesa lete exemple ba ba lupa ba za avantage mais muta za avantage ne lo na so lete ngaso mi ketch na ngai ne lo na bien lete ya sebu to no na bien sebu faut ça le avantage so ça le avantage to que ça le wa donc il faut ça la ka bongo alors Stario to so keneka malembe venanga atrisha motomètre be parce que merci beaucoup mon vient na lekaki pena pemba ya ça va en tout cas la famille peut déranger et ça va ndeke mbele fait nanga atrisha motomètre be parce que beba fait ka chéri mtolia fait ka chéri mtolia ça fait bagouage tout qu'on a na kin na liati so na c'est la vie c'est la petite parole pour moi pape merci motema mère rêvé oui pour moi pape merci motema mère rêvé mais bébé basi beba adisha motomètre na bandeli venanga beba basi beba na zoliati voilà. Merci beaucoup, JCK Nouriel de Madrid en direct de l'Australie. L'émission de Matara, JCK Nouriel, là, il y a beaucoup. Même ici, Kajoulou Samba, moi, sur la vie, la petite cinéma. Kajoulou Samba, la personne qui maman n'a pas Fifi Ndongala. Maman n'a pas Fifi Ndongala, on a peut-être accroché en France dans ma petite. Et ça là qui vient. Dès le monde, Simon les captations, peut-être tout le monde a joué à Paris. Il y a des Angleterre. Avec tout le monde a joué à Paris. Voilà, on a évité donc on a régi dans ça la présence du cœur de surprise, on a évité et là on a déjà on a pété. Donc on a régi, star au final c'est le Morawana. Tout ça la moi stop mais ça présente pour le deuxième tour, il y a Songi Matongi Makasi et Banda. OK, allez. Tongo etani moye mpona moto nyonso mais pourquoi pas trésor HD trésor à kitoko Zible Kanto apesi yo pouvoir yemba Léonce la Rose, Codélie, Songela. Jonathan Makambo, DJ Moussa, Esplanade. Yende mundo yengengisaka motema na ngai yonde limero yengengisaka kitoko na ngai na miso ya bato yozali réponse ya sango na ngai epaya ya mwana ya bandoto ya profete Salomo yozali réalité de rêve d'amour na ngai mwana quartier nasuki na nga awa Mboma Samba Yarita Bola Merci beaucoup Stario, on a régi kuna, j'espère que na boyaki ko signaler président Tchukelo Mboto que et le rotocha. Mais na tcheli bino et le robo ça la bino plaisir, j'espère que ça bino plaisir. Bientôt dans ça lango peut-être nango. Mais moi na mai na face langai aso langa bien. Na uti ko tchela bino j'espère hôtel Nzembuya. Petit, moi dans quartier plutôt, moi dans quartier ça Nzembuya Massa Moko à Londres, Trésor HD, oyo azo ça la promotion nango et ça libino plaisir. HD vraiment félicitations à mon yango. Là on a un camo.
Oui, mandé bien beau. Moi, la guitare, moi, la ngembo. Moi, la guitare, oui, mandé bien beau. Ah, Trésor HD, toutes mes félicitations et Simbi. Voilà, Trésor HD, merci beaucoup na bébé Sikato Tozo. Pesa comme on est rapide to no bois cahier et ça bien. Bénédicte Fofolo na moni présence na wana moi smoko. Bénédicte Fofolo. Ah, to comme c'était internet toi mais ça moi batunga petite sœur propre. Petite sœur propre. Alors président tu kelombo to uti sikoyo. To pe misa ki moi muke to bandi séance songi songi. To ça na tournage awa. Bana bandeko obo sala bango musaba bi bozo coincer bango makasi. Pana bino bo pe mate ba film na ba film bo tikela te baninga tante na SPLisa po wana tanga kombo SPLisa Top Vision nini situ msusu pasola wana pasola ala to tanga eza chaîne nga moko Kongo elengi na biso TV yanga moko mto fatira zate donc bo pe misa baninga te pour anika ba film belé bon bo pe misa ya modé pété ah to beti ko de 3 mois to tourner te 3 mois kasi bozali na voyage mais tu as un voyage mais avant non voyage tu vanda ina no tu vandaki na biso to tikela bango temps c'est ba ko na bango te ba zo raison te ba ko kandete pour son mode ba ndiko frapper bango tout ba kimaka comprends bango tout ba kimaka on senti que mutumo connaître yo za mukolo site mukolo chaîne que mode va tourner bord mobo mutumo pas tourner pas na yo mais mutu a tourné au fait mode que ah obi ke mutu ana ah Léo fort pourquoi mode no beto sur le moment makasi donc on me comprendre makambo la trop mais to tikele ba temps to tsa ba mal l'est ba biso ba tourner chaque jour ba tourner na bango ba jour ba jouer nzola na ba tourner na bango ils ont un problème oh bon ezali ka mbongo so na mbongo na yo o tunata un mois si bana lundi to lundi na nenga songi pe président est-ce que SPLisa contre Zaka ezalate ezalite jatoba bonjour les SP7 oh ezamakasi modoko za noko SP7 obite obosani kasi yango pe bato ebele ba otongi ba lobo aoche bato mal à l'aise kuna modo acha mutu mal à l'aise te OK ngaya yebisa nga gérer comment filmer yaka nango oui quand nga yebisa on n'est pas yebisa batutu et puis tenga pe na so bon ninga nde mabena nga songi amema pe baninga misuso to yebi na kotanga pe ba kombo nango ba signer ba contrat na SPS so songi ngo yani batongela kini donc bon ezaka moto alekio na mayele na ba moyen na ba relation et peut-être qui songi te ya bité et alors bon ezala nango ka bongo lelo obito tourner Jatoba to tourner baro yo to tourner siko kuti biso na tournage awa nan to pesa en combo te parce que ça makasi elle moko na mon la pesa ngo combo Dora de la romantique Hermoko voilà OK na onga lo ba novelas voilà Dora de la romantique Hermoko na repesa peu comme mutu Yves Mosengo Hermoko Amélia Luzolo ah bon et ben non de voilà et ben non de Francis depuis Suisse na peso ba motebele Ans Luzolo Fantomas à théâtre ya na Sami Mokili mes condoléances Ans Luzolo voilà oyaki kin biso pe tozalaki te mais tant ozongi mboka na yo tout le monde est sur Facebook Bungsaki Ndeko vraiment mes condoléances nous sommes de cœur avec toi donc courage et ça la ronde nini tant on moni comédien moi qui porter ça la ronde bien et ça va qui fianfi tata na mutema non neti na minute ba bi monde na bino za monde mutema mabe lem so yoki mabe ninga ba muninga voyager ah non neti na minute non c'est plus la masse na Kader papi o micro na oboke na bi mwana poto ya sika papi Kader et puis teste maya ngazambe la gars on a publié photo moi au église mais on va so ça doda et puis a publié photo si mukanda donc on va danser la mesa boya papi Kader so ça doda yo tande aloba so masala nga na Londres papi Kader azupe kanda Kader on ça qui si te maintenant mon gars a publié photo à haute église a publié photo à haute église ensemble là à haute église a publié photo kanda Kader obi na nenge ya songi ponga na tonga ka bato batongi fo babio ezaki bonzambe te nene yake ka Londres bon so ba ba ningi ba moni ezaki bonzambe te ba ko tape ki bonga molili ba kebile Londres c'est un problème te so Kader ko na ki molili ba ko ta ki molili ba yesi ko za nga na yebi ke Kader ke na ki bonzambe kutu tanga na zali banda pe na mo na ya kuta beti ka bormo babi ya yebisanga bozongi bino nyoso nga na bando bangelo
yo même so kima yo bien Kader abi donc bang même so kima yo même c'est un modèle ngam tant niveau donc Kader elle gitro masaragai voilà merci beaucoup tout le monde cité tout le monde qui na suka tout tika président pour diriger film il y a mon appel ça charge à sous président comme empereur donc hier à président coordonnateur à coordonner ma charge kilo te maman mais papa na mécène nango ya liboso sona tibo na mengo au capia on me met silencieux et Joël est parfait il y a trop du bon matin on pesait bango yo na pesa bango na maîtriser bango na une tactique de jeu mais dans groupe quand même ambiance ça rapport ba mutu en éducation na ye nous supposons faire comprendre mais comprendre mais ambiance quand même boyoka na non groupe et pas na biso ne sotoza eloko moko bientôt pozo ya manga na banda ba répétition yuko no ya mbote ozalaka déjà yusko to ya mbote on est ya mode bientôt na ozonga académie des stars Géry 207 yo to ya mbote yo ezaki ezanda kuna yo oye ofandi muto bengano ati na Joël esimano to bengana pe yakine mama bengana ozala te biso kitaba na papa moko te soki on l'équipe soit sakano pe gogo so pas sakano pe amone gongo simbité mulangi ku akatali voilà tozo blaguer j'espère que batuno surtout bozo tala biso na elengi na biso TV chaîne ya Géry Kobetox na c'est que la chaîne nga Staro, filmé à côté kuna. Arche de Noé. Fede Loka. Liboso Arche de Noé. Moi il y a tangi na comme monango. C'est d'ailleurs chaîne mutu menga na banga otanga kombo. Donc eza chaîne na na ça bino à chaque fois s'abonner na chaîne Oyo, ba théâtre, ba émission pour rejoindre et on ça la bien. Concette. Fille très timide, on dira foula moto konité na bumwana, miss moko malamu donc. Donc alors président Tchouké, tout le monde qui est cité, il y a une évolution théâtre lelo pour naïo. Et ça qui est bien. Bon, évolution théâtre pour nangai. Pour utili banda. Pour amari bandi marabino te mais libanda quand même au moni évolution donc il y a évolution vraiment pour nanga na libanda. Et on va biblier ba so linyomi yeba bien. Moni une photo va na ba petit so beni fofolo. Même so ba valeur na bisoté. Mais so bimi libanda, ça dit on a la valeur. Non, évolution est bien. Les autres qui bien. Malgré tout, on est comme à niveau de CD, on a tous à sauter. Mais évolution, non, ils ont matin. On appelle ça comment songi songi. Nigeria, c'est une émission qui la mène qui songi bandi. Il y a modéra du brevet pour Anini, a du trophée pour Anini. Nato Kanisa. Nato Kanisa, on a adhéré. Ngape na mona ki président JP Masamba ko ngana tuni ko kote lete ngana tuni ya modéra zuité pour nani ya modéro a zuité na yebité parce que bon ça la quitté pour to faire bando senga bateau bazaki na salle to chara bongo to chara mais so ezaki ke pour azaïté banga ba bombele ba pesa pe biso on ngape comment na ngezayi wana na mona ko président JP Masamba a publié ki yango comprendre mais so ezaki na jango te. Et ça va cotérer na bango. Ah voilà les mots qui conviennent. Ngani bata vérité boy. Parce que moni na batu musu bazu ba brefé. Hein to marché ba moto to do ba pe bien. Amsu ngamu na leki na théâtre. Amsu pe na leki pe na banango pe liboso na ye. Ah bon ba brefango pe bon dire pe comme ça arabe longi ba moninga beni fofo la koti. Il passe la tête. To pesa ngo. Pesa pa. On ngape na sembla que ça n'engage que moi ba toro musu ba pesa ki wana. Na monega ezaba yumadi mambendre pour le roi président quand elonga fête amérita zwa yepena o asala succès nzonzi ki kutu na yepena yepenza quand elonga fête mais respect mais voilà Evreda otala ba série wana voilà président Tchouké to comme na suka mona yo ya bokabwa na biso na émission eza nini et puis na ba fan na nyonso to bazolanda o ba fan nga baleli trop ba komela nga trop balobi ke to limwe to za resute mon anga ezara que bientôt vous allez manger on préparait déjà tout ça va cuisiner azarate ke on babilo biso ke kobe na babilo ko eza kitoko non yom to lia o ka goût pour lobi na batu
Donc bientôt là, vous allez vraiment consommer. Voilà, pardon, président Tchouké. Star, c'est la caméra, c'est la Blandine Mafuta. C'est la caméra, Blandine Mafuta, pas mon tournage. Voilà, Blandine Mafuta. Un mot quand même, vice-présidente. Na côté président, Limbisanga, c'est la chef Nanga, il faut na côté alors quand même, Blandine Mafuta. Tu as vu qu'ils ont dirigé, pardon, Benia Moudagang la bisoté. Un mot quand même, il y a une mission de ça, na président Tchouké, na Royamba Yope. Voyage l'équipe bien. Ouais, voyage l'équipe comme un castan. Mais quand on est dans un quand on sort un spectacle, parce qu'on est de tourner, un film, tout se passe à public. Oui, on a sonné sur ma case. Vous allez à l'aise, tout le monde, vous allez à l'aise. Les lots n'ont pas papier scénario. Oui. Non, même pas. Même pendant mon surtout vous batako yoka ngana mon président parce que ngana vice-présidente mon président surtout batako yoka mais am surtout na minute tozana ya modete so pe ya modèle ya mutako yoka pona bato baninga bakabola biso ni tozana été donc merci na mon papa chéri modoto tokani empereur la tête du savoir na bolingo azopesa biso apesa na mayelo apesinga o kama tele nga benda ko motimba scénario pe ngone makambo mama na ngai obi ke lobi na butu tango na moi mais pesa bato Zouwa, il y a un peu baba n'importe quoi, mais papa biso sage, aye biso mo bana, ngana tuke toi sage makasi. Tu comprendre ba fiti do zéro, beaucoup que l'autre. Voilà zéro makasi mais to tonga na makasi po yope, na nenga mystique a fourmi baso tongo makasi. Il y a une Libreville na Gabon. À ça l'impact. Parce que maman on va autonome. Maman kendara basuka la point noir. Banani, obi que to bande miso banana to na tout mon la batu. Kasi batu bati bilamba bakendaka. J'ai eu compétence. Na eu que ba autonome nge belé, on nga pe futu sa ngano émission mo spécial. Na expliquer. Azozonga sou Gabon. Bango kendara point noir Brazzaville. Si yo na lingi kanga mona ya mote mais mo chodo de la presse mobimba. Obi que mo redimi comme mo chodo de la presse. Na bangelo tenga na automoli blandine bango mo yo ko lobate bango otindi mo chodo de la presse fingi bango. Ah na leli bango mo chodo de la presse. Na leli bino ma presse oh la guerrière. Dans la jour après ma yé makambo sali. Voilà, la guerrière. Non, bah gros bisous. Bah viens à Mitterrand Coast, na kata Paris, bah gros bisous. Et à Doudou Mbala, na kata veste, colo pièce quoi, bah gros bisous. Donc bah viens au bah gangler lamba, aïe, et lambé tout ça, bon on peut yoka. Donc pas bon et lambé à moins de zéro. Et à ma copine chérie privée, Paulina Antonio Rosaria, Oza Awa. À Chada Mbombo, bah gros bisous Joël, Bogista, bah gros bisous et à Piwan, bah gros bisous et la petite sœur n'a béni, à Zakoto béni Fofo, bah gros bisous à toi. Et naïe moko Caroline Mbengo bah beauté. Oh là tisanga. Voilà. Bah comme balai. Bah comme balai na ma bébé Jema, et pas kota mastolon veut dire ça kota qui a tiré un chaussée à canon à sac nango. Et na ma copine à moi ça. Alingo kateke na zanzala. Présent bitikene. Kalambote aux États-Unis personne qui n'a béni et à côté de Western nous sommes tout dans une abimate tout dans une ngamo na bimise président oui obi o sepeli singa po nazo na tout en noir et héritier watanambe mais depuis nos voyage on obi tabilo ba noir te to ça songi aïe to lobé na songi voilà président Tchouké na région de Rio on va les to côté sa chef ba tournage les autres tournaments donc denga so la boya zo diriger donc ya ngwana aïe modèle moi maele ah modoro. Si vous avez se comparer à point. Allez, bango, basé l'autre côté. Bah c'est comparé à Joël Nzola ni Kassinga Kouté. Moi, nanga Joël Nzola ni na parfait bradon. Au côté Joël Nzola ni makambo frère. Et voilà moi nana. Ni que les rando ya comme bakane, no weekend bakane lenga côté mobo. Babeta. Pour la makambo élection. Pour la makambo élection on le babeta. Bah l'autre côté. Joël Nzola ni go na parfait bradon. Ma petit n'a pas pilier. Ah. Bah qui se compare à bango. Au peut déjà ba côté ba Western dit. Oh. Joël a côté Western chaque jour parfait. Ah tout ça quoi papa. Voilà, moi de la faire quand même ba mbote na yo et puis na ba fan na onyo surtout. Ouais ba fan nga vraiment toza déjà la kin. Tozonga qui déjà. Bon les là trop qui ah bon ali banda trop. Moi 3 jours après mon Libreville na Gabon. Moi bah séjour na la Pointe Noire les caille bien Oyo Brazzaville donc tozonga qui déjà. Donc bambota trop massa na ngai ya palais ndeko na nga penza. Dodoma Indombe maître Dodoma Indombe ba salam na yo prêtre yo pendo yebinga penda banda tozalaka penza na ndenge penda di kemba mbote na yo tunanga kati master nanga
bolingo nanga mama nanga yaya nanga tout yanga Nassimo le kaka songo donc maman na Johanna mbote à trop Amélia Luzolo mbote na trop Rachou Pandaski maman na Dylan mbote à trop Dora de la romantique na bako trop Dora de la romantique Masananga Yves Mosengo Jonathan Ngana l'externalité positive Jonathan Ngana l'externalité positive mbote na trop master merci na assistance na yo penza et salinga en tout cas qui tokimosi donc merci Mitterrand Kosi mbote na yo donc batu tout au bolinga tuke lo mboto batu tout bolinga ngai pour pas contacter nga na repose numéro donc na pesa mbote na Iget Lucissa maman na bonheur Iget Lucissa maman na bonheur mbote na yo a trop mbote vraiment mbote penza Gaël Muzinga Kunat Frida Mukangu do mbote a trop numéro na nga pour contacter nga soko ninyo pesa nga conseil to vaccin plus to oyedenga nazape papa bato nazape na mwana ngai donc soko linyo yede pe ngai donc plus 243 89 570 14 14 plus 243 89 570 14 14 boza pete kala mingi te bo sepe na bino nanga na kobe Wabi yondo zana na ebisono lo mobo za ebisena nani wala yé mutalati lamba yondo zana bilamba bisono metalati bilamba de monter yali chemise la body so tout la ala on la mani la lati yondo zana no dimne nani wala yé yo na problème na mutu nani wa problème na mutu tanga kombo te et nga banga na ngati so bisinga tali tonga na tanga kombo te rien monde azana non dimne le côté le côté tala somba le pain somba le pain nani wana somba le pain to suka la biso et le côté keba o sutuka aneklede na leki na ngayo nga loba trote nga na mona père contre Israël muta sacerdoce nga sacerdoce ratate bit nga ratate kotanda nga sukolo le katuke kokota bonganga te yokoma lokola lombote mama nanga to mina ndula obuma bato te po yokoma majorité plurielle keba na bisimba simba nokyo kende sen pipi toute autorité bossi sango binomo ngana lobaka eza makambu elobaka nga et engagé nga makambu ezoloba invité nanga et engagé invité nanga alors on appelle si Mimi Senga maman na Jacqueline depuis les États-Unis merci beaucoup de komelingo la na émission nanga il faut la émission nanga le sabatu te on c'est l'émission on doit être en reflet so yanga je suis 207 de la presse so meki na tout on a leki donc eza bongo bobo sanate bo s'abonner makasi to kokoma lokwa bango bazali elengi na biso TV et puis botala en Afrique Téléma TV chez Boss ngala ngai mission ngale ka partout ya ebele et les gars sous et les gars sous na Vision Please chez Bella Dinganga 3e site 4e chaîne moko na boma bientôt to kataki to zonga pour landango siko bientôt pe na PS TV wa nous wa Jerry Kobetox na émission théâtre et émission bientôt ma soleuse aussi la calamité Stario merci beaucoup pour la image na sepeli makasi na musala kotaka indus a roleka bango po bango bato na solo il faut bazonga bato mais il y a modèle bi par respect donc il faut tous en un respect par respect donc et ça la bien alors quant à moi je vous dis bye bye si vous se plaît une émission za Stario nem ta simbela bino caméra na osaka ne moi na Fatou Mujinga lobara ce qui na pesi mu Congo c'est que ma vidéo bye ciao Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jerry Kobetox. Y a pas na dire. Bon ça pété. N'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jerry Kobetox. Tiens, minen.